Vous avez trop attendu, vous avez beaucoup parlé. Après plusieurs moments de formation, de prières, de coaching spirituel et vocal, maintenant nous sommes arrivés à l'étape finale. Les primes d'une saison spéciale. 4 groupes, 4 ambassadeurs, 6 coachs, 60 talents époustouflants, 10 finalistes et 4 premiers gagnants. À l'issue des semaines intenses, le premier gagnant de cette première saison Madjabou Talent recevra un contrat de production de 3 ans. L'enregistrement, la promotion et la distribution d'un album de 6 titres par le label Madjabou Gospel. Une tournée nationale et internationale pour la promotion de son album en compagnie des ambassadeurs Madjabou Gospel et d'autres artistes de renommée internationale. Pour couronner le tout, une Kia Picanto 2021 et un chèque surprise. Il sera également nommé ambassadeur Madjabou Talent. Le deuxième recevra un contrat de production de 3 ans, l'enregistrement, la promotion et la distribution d'un album de 4 titres, une tournée nationale pour la promotion de son album, des collaborations avec les ambassadeurs Madjabou Gospel, une Kia Picanto et un chèque surprise. Le troisième recevra un contrat de production d'une durée de 2 ans avec les labels Madjabou Gospel. L'enregistrement, la promotion et la distribution d'un maxi-single de 3 titres. Le tout accompagné d'une Kia Picanto et d'un chèque surprise. Le quatrième, un contrat de production d'une durée de 2 ans avec le label Madjabou Gospel. L'enregistrement, la promotion, la distribution d'un maxi-single de 2 titres. Et bien sûr, une Kia Picanto et un chèque surprise. Les 6 derniers finalistes bénéficieront de l'enregistrement d'un single, un contrat de production, un pass VIP pour le studio Neema by Madjabou, une tournée dans les différentes communes de la ville de Kinshasa, une cagnotte et bien d'autres surprises. Les 50 autres candidats restants bénéficieront d'un single et d'un chèque surprise. C'est maintenant ou jamais. Cher public, retenez bien le nom et les numéros de vos talents préférés. Pour voter, rendez-vous sur l'App Store ou les Play Store. Téléchargez l'application Madjabou Talent et les tours est joué. Lauréat de la SAP basimbisaka locataire buku ya lopango te toza na système ata ekwendo gauche droite maître Santos Zeka maître Chamo le Batman toleka ballon d'or de la SAP Jean Simaya Siforza Italia pandémie épimi, confinement et bandit, mon débeli qui pelekese. Jomata Masikini Bouluyeke, oh Panzana Louis Vandom Bimistique Nikens Bayaka Zambé Abilamba Mambo de Diblin Godard Filibiliste Forme la forme Ben Moukacha héritier d'Enes 15 Bosole yanga tienya kose komi eveni Biganzumbu les jeunes premiers Kimakuta komi problème Nicodème Zola de génération en génération Vincent Bolenge Trésor Ngando Papa Yoyo Japan Chacho Dembela double casquette Mombele Nyakos Makonda da Silva et Romain Moukali garde-robe Azalaka kobina pe azalaka koyema Martige Koudimana Karoka Kunabudesa Washington grand pays imbécile ya Bilamba Mombele Nyakos azalaka petit fils ya koko Japonais Okito e azalaka kobila pe azalaka va kumba na Bruxelles banzembo pona revendication Patrick Meka Parigo Ivre Malenga oh Kimakuta
Yalala tongela mombele mozole na ye Cyril Kina kalanda biyoka te pe bainite mwana mama Jimmy Chapa yakosa azali akotikala presa bateke lokumu na ye eza kaka te mpo ya basape Saloum rock'n'roll eza mpe mpo ya bato ya bule bato ya bwanya mpe ya bato ya mayele avec du public. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon banama des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Tessaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Et cela d'Ama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Et ce calema. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Et cela d'Ama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Naga naza ya biso naga kilema tukindeko kutala na biso avis de public deko nagako kilema tukinde parce que le long deko eza ndefe parce que le long deko toko sepela yo mokope oyo binenga avis de public et bengaka ba misise ba comédien deko comment avis de public Didier Masuki Abidi Pibi. Chez Didier Masuki Abidi Pibi. Didier Masuki Abidi Pibi. Mbote la bino bandeko partout na 4 coins ya mokili wabino kulutu Magellan mikolo uti koleka depuis semaine passée boyebi ke tozwi matanga ya frère na biso artiste na biso Bongo Wende o biso tobengaka mingi Bojack depuis semaine passée Bojack awuti kotika biso sango ya mawa yango toye nango na mokolo ya lelo naza awa na salle esika tokosala matanga na ye salle moko ya monene omoni ke mikolo euti koleka mingi awa nouvelle ezalaki te ndenge nini makambo ya Bojack bato nouvelle eza te parce que totikaki temps mpo tosola nano na famille tosololi na mama Silu tosololi na mama Silu tadi ye aza na Rouen eza esika province eza na kati ya France esika ndeko na biso Bongo Wende atikaki biso na hôpital kuna Bongo Wende abelaki AVC elekaki nango mwa bien asalaki image na osenga na ndeko na biso Didier Masuki mobile mandefa Pembe na réalisation depuis Lausanne atila biso image ya Bojack Bongo Wende kubula son le dernier fils né du village Molokai atila biso image oyo Bongo Wende azali atindelaki bana baza na espoir. L'homme propose et la nature dispose. Autant la image à Bojack. Zanda kuna ote foli kozonga. Elo neno kolo bana bakoko na yo. Na bana na yo. Tout va bien avec Jésus-Christ. Donc vous en avez kimia. Ça va bien se passer. Et je suis un battant. Voilà. Je suis un battant. Yozo akinga lokola ekwele na yo bongo na nsima yo kote keke ngai nazinga mingai moko na ndako na mamawa nazangi bolonga lini zonga awa yo
okokende nani akobokoloba longa musique là. Voilà. Dernière image ya bongo ene na hôpital ya Ngwana. Paix à son âme denga toloba kazaki moté en malamu. Toloba paix à son âme. Son âme est se reposer parce que tout a besoin na ye. Ndenge ba uti ko komana titre kuna bomoni peke testament ya Bojack pour avant kende alobaki makambo oyo atiki na biso batamokili. Alingi musique congolaise ya trop ex-zaïroise. Mais alobi tout ça l'effort to éviter monotonie. Pe ba polémique. Kamwana regretango ya trop ba polémique ya trop. Donc na Kinshasa kuna esika vient na biso Adio Salem Bazali pena Nyo Kalongo. Bango baza kuna bango nde bazo gérer Sokoda. Sokoda ezana ba mbongo na ebele. Boyebi bien kabeti banzembo ebele ceci cela ali Jokwepa. D'ailleurs tout ça na li Jokwepa kala mingi te bo mona boyebi na babeti na na viva la musique babeti na nouvelle écrite na nouvelle génération plutôt. Donc yemo ka oya akoloba makambo oyo ndenge ba vivaki na Bojack. Pe avant pour donc dernier concert Bojack abeta na Paris, toujours na li Jokwepa. Soka ye na Paris là la kaka na li Jokwepa. Donc vient la biso Dieu Salem banani okalongo. Bino bojira Sokoda, boyebi ke musala ngo pesa la na des comptes finalité. Mais bosala des comptes final na ye na ndenge ya Sokoda pour mbongo wana famille ezana besoin nango. Tala kaka siko dei ya Bojack ekolongwa na Liège, ekolongwa na Rouen pour ekende na Liège. Nyonso lezo singa bambongo au moins dans les 7000 €. Bandeko nyonso ba ya hôtel biso esika tokosala matanga ya Bojack tozali awawa na 1 rue Constantin ezana Vitry sur Seine. Sokozui RR au kitina Vitry sur Seine okozwa bis 180. Sokozui bis 180 au kitana arrêt les baignades. Na arrêt les baignades eza 3 ou 4 stations après gare ya RR ya Vitry. So kitina les baignades wana okozonga kaka muke. Okola ndenge bis euti. Première deuxième rue à gauche au côté. Okende tina point ya Seine ya mai. Omona ka ndako eza ngona point. Esika tolelaka noko chando bipoli. Donc place wana nde matanga et ozala vendredi oyoyo. Vendredi le 3 puis dimanche le 5 décembre oyo. Esika tokutana na batu nyonso ya vivre la musique ya Molokai pe batu nyonso ya musique congolaise. Même musique angolaise, tout le bagage musique africaine en général. Tokutana awawa na 1 rue Constantin. Na 94 400 Vitry sur Seine. Biso na coutume na biso tolelaka mutu kaka yo moko te tobalaka pe kaka yo moko te esengaka toujours assistance ezala. Donc tokosenga na village Molokai pe bandeko nyonso ya biso ya musique na oyo balingaki bamelomba musique congolaise ya trop tozala quand même na quelque chose to participer pour tosalisa libota ya Bojack bana moko aza na Afrique du Sud na bakoko bandeko pe musu baza na Allemagne musu baza na Liège. Nako préféré avant na benga nijo na yebisa bino lisusu ke oyo nyonso aza na mbongo mpona kosalisa likama oyo tozwi okoki kotinda yango na esika ya Mams na Château Rouge na salon de coiffure kuna bazalaka mingi na Kijason. Numéro ya Kijason ezali 07 74 44 53 na ko préféré na pesa numéro ya Mams. Numéro ya Mams ezali 06 22
41 23 22. Numéro ya Mam Césali 06 22 41 23 22. So bozwi ete bozwa ki Jackson na salon de coiffure na bango eza na 86 rue Clignancourt 75 018 Paris. 86 rue Clignancourt 75 018 Paris. Kuna bokuta ki Jackson na Mams ezalaka so tozana likambo awa bato bazwi na otin royate akenda kotika cotisation na bango isika ya salon de coiffure na bango na rue de Clignancourt. Vraiment d'avance to remercier bino nyonso o nyonso bakoya ko assister biso financièrement et moralement. Sans plus tarder namoni na kotsa Lidjo Kwepa pour yende ayebi Bojack koleka biso ebele. Lidjo Kwepa, s'il vous plaît. Bonjour mon frère. Bonjour. Ma condoléances. Moi je la remercie. Nos condoléances. Oh, t'es là quand même. Oh, t'es là. Bandeko bazoyo kayo. Merci. Bandeko bazoyo ko partout dans le monde. Yo vivaki mingi na Bojack. Bon, yo solo mingi. Donc maman a bengaki mutali boso yo. Mutu pe azalaka na Bojack mingi awa ezalaka yo. Betila biso nanu makaba souvenir makambo ndenge wuti koleka na dernière minute apona Bojack atika biso bato ebele bazana ba information te bazako zela biso bato a vie du public kulutu magelan yango information lelo après contact na mama to yokuta na yo Lidjo informer biso makambo eleki na ndenge nini likambo ya Bojack. Bon, likambo Bojack est une longue histoire, c'est-à-dire que voilà. À partir mère à Benga Kingai, c'était un dimanche. À 5 h, dans mon numéro, il y a Bojack. Ah, Bojack, tu vois, quand il y a au salle, il y a au bête, un album, enfin, un maxi single, dans au salle, awa, cantique de Gracias. Dans mon téléphone, ah, Bojack, il y a un studio. Dans le téléphone, je tiens à l'été, je suis là, comme tu as au numéro Bojack, mais nous là. Allô. Mère, bon. Calmez. Ah, mère, si vous t'a dit, Micheline, il y a des choses depuis Bakini. Il y a des choses depuis Bakini. Si. Ah, Nini, mais. Bojack a dit biso. On appelle la Queen parce que je ne sais qui stupéfait. Mbalamoko zo mona ke moninga boya mbalamoko ba pesi message en ndenge wana. Vraiment j'étais très touché. Téléphone a bengi Yazaza Lali. Stino Alali. Et Lucien Azati azana voyage. Bon. Natiki kanga bibotongo pour même nga na yambaki téléphone parce que na yebaki Bojack ya parce que ba téléphone atongo biso yamba kangote. Pour yebika ke pourquoi il n'a pas de mais vraiment après il va rappeler là tu comme 8 h 9 h tout va rappeler voilà et puis voilà triste nouvelle Bojack bongo wende mujakina Bojack vraiment na tomba en pleurs na bandit biso tuka sona iko encore Stino là wana du mwana mke wana na ebite wana nani bongo wende c'est qui pour nous bongo wende c'est moi bongo wende c'est moi bongo wende c'est Luciana bongo wende c'est biso famille. Est-il que yemutayaki na rythme ya moi rapide na vie voilà musique bongo wende abeta beaucoup là abeta banzembo to abeta beaucoup là yeah beta c'est là voilà super to yoka ka donc bengi iko koleloko baolela mais babosani wana nyongo nani yango biso Bojack bongo wende mujakina to bengai. Donc un grand compositeur, un grand guitariste de mon côté. Bokanga Lukuta, mon côté.
abeta kitara olia ngona minbo ceci c'est la bonité alors ça va mon extrait c'est là na mona ku na osenga na valoriser mais na idéaliser ba makambo ya sala énorme abeta na barka soki combien ngenge kobanda Stukas Boys na Lita Bembo joka biloko beti papa ke akiyiba papa wemba yiba ye lerba yibia ye baga Lita Bembo na papa vieux Lita robeti la bonne histoire ana Lita Bembo azana Belgique aza triste ya kosakanate parce que yem tabimisa Bojack vieux merci à trop vieux c'est la musique ezaka pona ba James Brown bazo beta musique lero ne zakine James Brown ba patinage bosiko yayi na rythme wana na Stukas yesu kwa yene ngona na Stukas a sali ngo sembe na ba Lomingo alida mais ba Lomingo pauvre Lomingo que son âme repose en paix paix à son âme wana ba loba ngo pona ba bandi que son âme repose en paix bata mitema mabe d'accord mais bata mitema malamu paix à son âme voilà alors yamona ba evre asala lungu wana ayekota viva viva yobeta ba mère supérieure ayobeta ba mwana ngo ayobeta mwana molokai a petit banzembo epelé a lungwe en tout cas Zéana nous Didier Masuki musicien nduli te balela yeka na ndule tchana nous moi mukeka ke loko beta na minu ana posoko tie belé boto yebi ke ba frère à YouTube ezaka mu tchamo loko na mukeka kawana c'est là beta na minu en direct de l'écran lobi bena to j'ai on sur style ezaki grave il faut dans 100 francs pour beta guitare na minu c'est-à-dire na scène et ya bato atana nouvelle génération bala liboso n'habite ce que ça la guitariste nous soit beta ndengwana na habite si na mona tchana mais en tout cas première fois c'est lui na ba africain quoi première fois na mona ke zakiye boyoka bino moko bomona bino moko viva la musique petit ceci c'est là na mine apeta banzengo belé na viva la musique mutu ya chance alongwe viva ke victoria petit pe na victoria banzembo danse pe agani sus donc alongwe su victoria ayeko zonga na viva de la zone na viva ndenge to ya kovanda biso ndenge viva la musique ya kovanda na poto to kovanda biso tu sangani penda to monani ndenge to zakana kini donc papa mema biso penda on 86 sikoyo début 87 fin 86 début 87 après beaucoup de temps bino nous siko boum moto peli di susu danse po soki biso ta na poto ko mbe bango ba o welisa ko ya ko beta tu premier orchestre fanda viva la musique poto za kasi viva la musique c'est pour cela ba mona ba matata eza na bango c'est-à-dire au moni ko so yo kuta mutu na mboka na ye il faut solo na ye si mais yo zo sauter ozo mona neti que non makamu so za ki kati bon koko bino bozo yango likolo bo kanisa ke bagwa esailo te et ça c'est le professionnalisme la nature quoi tu vois revient au galop c'est ça c'est ce que vous comprenez pas biso ba tout ça là qui boya ko petra musique pour biso to beta ba salle on a toutes les salles on les a Nidio na ko rappeler ba tout tango on a pensé papa idée ya ko sala world music rythme banzimbo ofukutano bakwetu analengo na bisi papa beta ka banzimbo wana sikoyo rumbara ndenge uti koloba awawa bino nde bosala bamisu bazala nani Cheb Mami Cheb Khaled oyo ya algérien ezala nani ivoirien oyo nani Alpha Blondy baloba yango na papa que grâce à toi biso lelo comment on les kana ba télévision européenne ou ya monde donc likambo wana oli jo to loba na bakisi que eza réalité c'est grâce à papa grâce à Viva la musique l'orchestre Afrique et comment et fanda pena comment on les kana ba écran quand la venez directement ba table ba yaki awa ba beti maskin ba yaka mais ba les gars na écran te rien ata kutu na ba la une ba les rien donc papa va mutaina makambo wana na bino no na Viva allez beaucoup qui d'ailleurs Japon na Canal Japon déjà bino bango ba kena Japon déjà donc respect na Viva la musique nazolo ba carrière ya Bojack mon côté na ba soliste ezala ba mikolo ya ba petit vraiment moko égalé azati
à longue vie toya on a poto ndenge to vandi kaka pas ça une nouvelle génération. Alors boyo parce que nouvelle génération yemoko ka muto abeta donc soliste kaka yemoko muto abeta ba porokondo wana bah non, c'était un gars comique, un gars sobo voyager. Baradar, banzembo na nyonso bisana. Il beaucoup passé la nzembo na kati album masala nzembo moko mon patron. Mon patron m'envoie au magasin du coin acheter des cigarettes et une boîte de corned beef, commerçant mais compliqué. Yaona lobali, est-ce que sigo na kini kuna ndenge vie adieu saza kuna na nyoka longo. Est-ce que ba droit na bino boswaka yango po siko ndenge za wana des comptes finaux les alakate. Est-ce que ba droit na bino boswaka yango yesiko makambo yango Bojack, est-ce que bon on est azwaka yango po azana bana na epe fo bazwa quelque chose. Biso tozana SACEM. Tozana SACEM 50% na biso ekendaka kuna na kin na ba sokoda. Ça c'est pour to yebiso su nani musu structure musu to yebite. Kena na sokoda. Coucou Blaise petit nanga boula malgré mais quand même je vois que c'est un mec qu'on doit aider. Bon, il a de la matière grise vraiment il a le sens. Il a le sens. Et puis il y a un doit biso zorate 50% na biso depuis toya na poto 50% na biso et kitarakin. Adios na l'air wana zaki adios alemba zaki responsable na sokodate Soneka na vertis bon wazola nzimbo lo bana orchestre biso to toucher balar na Soneka ayebi ke to toucher ko toucher balar kuna bakomuna biso za kuna donc bambongo wana ekota biso to zwaka te tokene na ki combien de fois na ki j'ai jamais été payé. Comment ça? C'est là, Moujingile. Ngala révélation de l'année 1983. C'est là. Qui n'a pas dansé c'est là? Pendant 5 ans, là il y a c'est là. Partout. Record. C'est là. C'est là. Bana 1900 c'est là. C'est bon solo. Le dernier fils né. Mais le record on a saisi c'est la bataille en mode lelo malgré bati musuba le bakena ya teka netinga mais est-ce que vous battez record on est-ce que vous avez révélation de l'année boye bakabablo trophée outil Japon et yé tinakini ba honorer biso viva la musique Papa Wemba Lijo Kwempa meilleur compositeur tu comprends et tout ça bambongo wana oui na zambongo na 1900 oui ainsi de suite et futara tilelo ezotanga nango na ba 85 €, mais ça ya momo te ba mujingile ezali porokondo ezali album wana nouvelle génération tout ezali bongo wende abeta atia nzembo na kati et voilà et vraiment ce bazar de bon cœur ba chef wana ba so remplacer surtout dans Zoloba. Adieu Salim, le président. À Salake Peke, non, à Bimsa Banze, mon avis, c'est un producteur, je les félicite. Mais à Yebik, 50% à Bongo Wende et Zana Kisasa. Il y a Lidjokon Pesana Kisasa. En plus, qu'on a Kini Kuna, Bapé Sarabato Kini Bambo, on a la présidence, mais Batine de la Rabino Pété. Biso Batine de la Bisoté, nous avons aucune communication. On dirait que. Tu as perdu, même on dirait que Bissot a congolais. Voilà. C'est vrai, on a m'inquiété trop et nous avons un moyen pour revendiquer. Et l'autre là, on est dit, Makambozo Koyabo, Bojack, le grand soliste pendant des années. Hein? Le Losikoyo, Bissot a cotisé les sous pour Nabakunda. Et Mbongo Naye, donc ils en ont kuna, ceux qui bazo kabola kabolobi bazo pesa bana na eba kuno bien dengeni na ebité. Ça c'est des trucs franchement toujours tika la ebité. On est devant un mur quoi, tu vois. Personne ne vient à notre secours. Voilà, donc Batebele va critiquer la musique congolaise, Somta Koufi, l'État va critiquer la musique congolaise, Mbongo ba misemo na raté, donc Mbongo ba to alia kango ba to ya Kinshasa. Bozala conscient Mbongo ya Bojack, famille, on a besoin de Mbongo. Via Dieu Salem, on a routine là au fond, il y a Sec Bidens, au soleil, au Tinambongo, on a pour pas payer la famille.
Bolingo yango adio salemba bolingo ya sisi waseo bolingo yango le bébé bolingo yango selina ngao bolingo yango masela yakae bolingo yango lijokwemba
vie du public. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon banama des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Tessaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et ce Landama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et ce Kalema. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et ce Landama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Naga naza kuye biso naga kilema tukindeko kutala na biso avis de public deko nagako kilema tukinde parce que le long deko eza ndefe parce que le long deko toko sepela yo mokope oyo binenga avis de public ebengaka bamisise bacomédien deko comment